Bandeko, toza na problème moko na famille. Grande sœur na ngai bazoluka ye bakangai. Grande sœur na ngai bomisi mutu. Baluka ye bakangai. Mutu ngo nani mbanda na ye. Grande sœur na ngai azana kin mbanda na ye azana Belgique. Grande sœur abomisi famille ya sœur wana wakufi baluka grande sœur na ngai. Grande sœur azomwana te akimi. Ezaki ndengeni. Bandeko, toza na problème moko na famille. Grande sœur na ngai bazoluka ye bakangai. Grande sœur na ngai bomisi mutu baluka ye bakangai. Mutu ngo nani mbanda na ye. Grande sœur na ngai azana kin mbanda na ye azana Belgique. Grande sœur abomisi famille ya sœur wana wakufi baoluka grande sœur na nga. Grande sœur azomwana te akimi. Ezalaki ndengeni. Grande sœur na ngai azali awa na mobali na ye bando vivre ne awa. Mobali na ye aye ko voyager ake Belgique. Na cadre ka ko luka ndenge ezala. Ça a été 1 an, 2e année. Basola vraiment bien, en tout cas, basola bien, bazaka l'aise, basola bien. Et ça là que grande sœur aye ko benga mobali na ye kwa en Belgique a bengi. Tanga bengi ezo sonner azo yambate, azo sonner azo yambate. Un temps boy moi si na ye ya Belgique a yambi. Bon, c'est vrai, il y a pas de moi aussi. C'est vrai, on a yambi. Tant que yambi, alors qu'il y a moi bon, c'est bon. On est resté à tout. Est-ce que c'est ça n'a souple parce que bon, bon, yambi bon. Il y a pas ils ont. Donc moi c'est là yo kaka que na benga mbana nga yo yambi ala bandi ko finga concert. Bandi ko finga ye na niveau moko ya osakanate. A fin grande sœur makasi ya osakanate. La fin nyonso o eko suisse mutu mutema. Alors, tant que catholique grande sœur appelle automatiquement grande sœur a commis un message qui a commis en mal. A commis un téléphone le roi dit que moi c'est un appel, ça dit moi c'est dans un téléphone. A commis un message que sida oyo tikelinga o tikela kingai awa. Ok na poto croyant que aucun zoa médicaments sur ningo tsenga que non ebikisa yo sida wana au préféré au continuer ko panzer ngo kuna na Belgique en tout cas ça mutema mabenzamba opinion yo sida o tikelinga zo kemba yango ke kabola yango bana ya batu na poto en tout cas nzamba opinion yo. Et alors moi si wana atangi message tanga mon message atangi message boy a juste mta kondi na minute quoi. Dans mon ballon na zarane awa. Dans zarane na sida. Ça dit azuma info nyonso. Et lequel lié akepa na bango. Il est pas sali mon bal les messages. Parce que si ayambaki mon bal n'est pas ébaïté. Si batini pe message mbali pe ayebagité ça dit yé a gérer kaka parce que mbali ando sokola yé a gérer kaka du coup mbali pas bimi bo amoni oh moi ça moi insulté mais petit on tika ki aba ki parce que lenga pété ba blo mo bon ngaye bo zole kate nzoka moi si ya zone pas na bango yé pas sali message par rapport à message au grand sœur atindagi en tout cas merci na o ya ko sana vie na ngai aussi malade na Afrique o na ngo awa po pesa ngo ngai en tout cas moi ça les na méthode nyonso les na méthode nyonso les na méthode nyonso en tout cas sinon ku fezali yo non moi ça ko quitter azuba kisi moko wana bu ameli c'est wana akofi famille na bango tenir ba ya quand les aboma luka ba yeba tabo dernier mutasola ginaye bon c'est ndenge nini
Bah comment on a beaucoup un message wana. Le monde a biso finalement de sida. Ah. Et ça que non ba loki mobali. Ba moni pe mobali. To ba moni mobali. Ba la menace bo mo bongo mo mbila bo mo. Ba ndiko sola. To ndiko expliquer akufi nini ba no expliquer. Yom doza malade ba nini bo pesi mo na biso malade tala bo ni na zo comprendre te. Nga pe na moni message atindele ngai ba nini mais na mo na ko ndé blague na zo comprendre te. Ne va expliquer que non un message que non moi si na ye atina ki message bobo akei na téléphone ya moi si na quoi da ser na ngai ya ndenge Afrique ata la message boyo ye mo pe lekeli ngaka na sida na ya na sida na la pote na sida et lekeli ay ko benga grande sœur na ngata nga bengi ye grande sœur na pas grande sœur na ngai bisi na komela ki yo ngo parce que nga na bengi yo moi si na yo ayambi boy sanga ki ya na komela ki na mkusi na boy kutu ye biso kutu na komela ya na mkusi tanga ye moko comprendre ki fatika donc même méthode pour na ngai ya ko sala ki ye akabo na yo ezeka message wana noko akamwa bi oyebi mambo yo sali na sai nini na mito zolo baboye mwana mwasi wana kufi akufi ya ngani uzuba ya ngani noko après sa adresse ya sœur nakin ya on ba luka sœur na habité sœur asala ki mabe to mwana mwasi wana ndasali mabe po amibomi so boko ede biso ezala bien